Voilà, bonjour chers internautes, merci na confiance. Pena fidélité au Pesa Rabiso à travers le monde, merveille à tous. Merveille na bandeko tout botala Rabiso, merveille na Mokonzi. Karine Mokonzi, autorité morale. Mami de YouTube, donc merveille na yo, longue vie, prospérité. Merveille na Paul Ventoure Mafouila. Merveille na le président Gilles Makofo, Balobi Fondation Koki. Merci beaucoup. Na président Gilles Makofo. Président Gilles Makofo, merci beaucoup. Tobo Sanité, il y a Charlie Ban la Lille, merci beaucoup. Il y a Blaise Nseka, les Bogards de Stougar, merci na bana membre Réunion Soba Chinois, merci beaucoup. Na Karine Lelo, merci beaucoup. Na Chancel Vimbi Avanga, merci beaucoup. Na Glody, merci derrière la caméra. Les autres, on a plaisir. Il y a un couple Vegas. Papa Freddy na maman Jackie oba uti libanda mboka lelo to meko solana bango nyonso to bombate merve na bino micro merve bonjour Papa Freddy maman Jackie merve voilà bato azota la bino ouais parfait bogolo bani bana poto bata la bino écoute toyé ko sala ba makambo ebele comme d'habitude pour 15 jours. Donc là, tu solo là un petit peu poto et bamakambo. Il y a Ndeko Nabiso a commis chanteuse, Bimo Boyebi, qui c'est la baronne, autorité morale, Karine Mokonzi. Donc là, tu solo là un petit peu du tout quoi. Merci beaucoup, Papa Freddy Vegas. Tant que moni bino couple Moroboui, soutenir Karine Mokonzi, Bazarana Karine tout le temps. Oui. Pana poto ba se poser ba question belé. Oui. Mais bateau bazalaka Karine. Na mona direct mon maman Jackie a sala na la baronne. Bateau ba maman Jackie pesa la baronne conseil papa Vegas bozana Karine ndeni. Ben en fait Karine Azali le tout a comment Nabiso vraiment le col la petite sœur d'abord hein. Il y a famille parce que aza mwana nzambe batu faut ba barango batu mingi bazana ya kolala mais il faut ballon la baboule na bango eza na congélateur et bimala libana na miso batu Karine Azali moi simoko azana volonté makasi et puis a botama na ba énergie ebelé yango bomona sozo salba makamne même azana direct a poussera toujours ba énergie basi musuba na ba problème na couple ndako grâce à Karine ba couple ezobonga mama kabo ebelé zo tambola kitoko ba famille peut côté business nyoso malamu parce que c'est le roi nzambe wana eza vérité quoi donc buto e bakango to tchango na mutu na biso bon Karine azali déjà pour l'anga azali produit moko number 1 na minitio aza numéro 1 wako kosa wako loba boy wana italien azana kidiba donc tozo zelaka ndi mama solo makalate il y a autorité morale bon na bilongo mo ba clip bon mon année ma camion se le kakitoko a commis très professionnel donc elle a plus le temps il y a perdre na ba bêtise na ba bloc o ya sima o ba finga ka donc il t'a ka kutu terre otanga il peut amola ngoli susute elle a plus le temps elle s'occupe de elle a besoin de ses repos pour na ba clip naé pour la beauté naé ma Jackie ça toujours en permanence comme grande sœur en même temps comme maman parce que côté on a ma Jackie là lango coussin tongo pourquoi donc maman Jackie rose au micro pesa no bana poto mbote bazotala yo mo kutu mwana poto tongo donc oui bon ngana pesi ba chinois bana membre bino nyoso ka boyebe ben voilà ma Jackie yo zana Karine pour le moment comportement Karine vis-à-vis na bezandeni poto ka mama solo mususu mandeko musuba bimisa ngana vana na Karine kutu boye voilà effectivement surtout normalement biso to fait déjà des voyages hein en septembre là to yaki batu bakanseka to ça 2 semaines mais to ça qui 2 mois mais à chaque fois Karine azako benga batu bazo ebisa ye bosi bobebani suna mama Jackie boye yo Karine ndono zaka boye vraiment azaka bien te vraiment à chaque fois zo benga biso mama Jackie bosa tu bozonga awakaka boye ben là to zongi pe nasi ba mona ki live photo sala ki nanda ko ba na bisibino ata bozo mona biso na Karine te bovanda nia parce biso lokato fungoli chaîne asika to za stability TV auto so singa ba s'abonner ya bouger mingi et surtout awa na kisasa bato mingi na mona na ba chaîne na bango balobaka Karine mbe ya Karine azaka na ndako te Karine boye
wana Maman Jackie yoza outi poto confirmer biso est-ce que Karine balongoli na ndako na ye azofuta lisusu te balobi 3 mois azofuta te tu bango na kutetali bango Karine azoko avancer bino bozoko se occuper kana mamba Karine fallait bo se occuper na makambo na bino ndako wana Karine avandaka eza ya ye effectivement pas batu mingi alingana na eko yamba bango na ndako te mais biso vraiment to kendanga na ndako to vandaka mama Charlotte pazawana ndako wana eza bel et bien ya Karine bato bazo kanisa ça vraiment posé ben mikolo azo linga ko bima mingi te mais to tika ke pona clip o banga basala na Koffi Olomide yango na azo sala ka ba live mazo linga mingi ko bima te avant nene na ndako passé biso Papa Vegas c'est take mobali déjà tango moni Koffi Olomide na Karine Mokonzi dio wana bozo banga te balobi Koffi Olomide fina ka batu bozo banga te Karine na biso pe ba finae. Mais au fait, Koffi Olomide, grand mopao, d'abord Azali, grand frère Nabiso Yoso, Aza professionnel. Donc, sur la liste, il y a Batou Nyoso, Batou Bakoza, là vraiment, n'a pas idée, n'a pas makambo belé, n'a pas projet, chanter za malam ou akiko bimisape, à Monika Karine Mokonzi, la baronne. Ah, ça c'est clair. Donc, Kotana et Zelomro, Toye Barango, qui est grand mopao, il ne peut pas prendre le risque pour des bêtises. Si. Il n'a pas le temps. Vraiment, il n'a pas le temps. Alors, tant la poni, la baronne, qui est Azala, Naye à côté, ma camion c'est bongi, bino momoni la baronne a combiné la baronne, normal. Donc, boulot, on est baronne de Bamagamabi. Azara Soukounete, elle a plus le temps. Mais est-ce que ça peut être un sous mon amoutaouti pota foutimbo, on est habillé pour na fingara Karine Mokonzi azwa gaz. Mais au monier, on est Zara, au monier, un moto qui n'a on a nenge. Micro. On a nenganza ozomona omoni Karine azali mwana Yezu donc tango tangi komba Karine yeba ke bana no barolia mobali na ke na pe bolote arola tapeka chaussure na kopo wana na komba Karine donc ozomona ba grâce wana yo sezo ke ne pa Karine ozomona azo kipe famille belé donc o nyo sortanga comme nenga mabe o nyo sortanga comme nenga malam to senga la bonga merci pourquoi parce que bazo vivre pe na famille na bango la plupart na moto Karine mais bazana ko yeba bango moko wana za ignorance o bazo sala mais ba yebi grâce à Karine ba couple belé ba te ba fouter ba parler lelo Weranson andimi Karine ça la promotion formidable. Je salue d'abord Weranson tout ça là il est samedi ba bonjour nayo Freddy Vegas ko bossa na tema solo là donc voilà pour nga Weranson nega zoki décision bazala bango Karine peut bien na monika Karine yemopé déjà alongola ba bolo na tellement que mon ba projet ba contrat vendre belé Karine n'a plus le temps donc toujours gérer agenda na yé ngamo attaché na yé pembeni conseiller image et beauté quand on est na simbaka Majaki 50 ans mais Majaki quand on a 23 ans donc Karine azali bien pomponné dans tout donc il aurait été que quand on est na lobara moi ba mona ba Madonna coiffeuse azali maquilleur ali muto s'occuper na pona e azali ngamo za présent na complément na epo ya azala la beauté en avance il y a 15 ans encore donc ezelo ko pamba te quoi Maman Jackie précédemment Maman Jackie tango tala vraiment mutu azo finga ni Karine moi bien muta fouti biaye malgré papa Freddy ko tona répondre bien tena yo répondre ko tona bien muta no finga Karine fi ali babe Karine ndoki Karine boy yo zala na Karine ebite so mona kindoki ngo vraiment na seki fait nga vraiment na banda ko landa Karine depuis 2014 l'air banda ka baso bengi ndakala de la presse et lo retindanga na linga Karine parce que na ndenge banyo so bazaka ko sangela Karine bango nyo surtout ko finga biso to so tala mwana ngo ba finga ka yi wana kaka zo leka zo dusula zo avancer na ti akomi na RTG na ti ndeka za ko sa so ba iméricable wana so ba biso to za ko landa au fait nengina na répondre ka moi si o afuta ki ticket na ye aye ti awa na chaîne akutana na bato ba chaîne mususu nga vraiment na seki ori occupé na musala na yo o futi vraiment ticket o ye kaka pona o ya ko dénigrer Karine maman désolé biso to futi ticket so d'ailleurs to yeki matanga to futi ticket so to ye to so sa misala na biso yango ezomona na 3 niveaux déjà yango ezomona na to zakutu na temps wana te mais yo mama
lingo se respecter parce que Karine kuta akolobaka jamais. Et là peut kamusanga ngwana maman Jackie. Et là ni sala ke batu tout liboso Karine allait so mutafingi à répondre. So mutafingi à répondre. Mais Karine a répondu à l'insulter pourquoi? Parce que amonia liboso tazaka na niveau na bangote. Mais c'est quoi comme na niveau top. Tant ils a sous-sauté au fait. Donc tant ils a sous-sauté. Au moins mama kelele wani ya lokwa bampuka mike ba sa makelele na ndako mo boye. Mais mukolo palais avant na ni na poto. Au moins na teke mais confident moyen t'es quoi. Continue non? Bakomela mai na tonga bino bozo kipe Karine azo avancer mama lingo boko la bana na yo to yebani biso na poto biso to yebani Karine akokipa kayo jamais boso waka ba fana Karine bazaka invisible to bani ko bima moko bon ça poser donc voilà to banda ko bima ka moko ba avocat bazali ba avocat bazali ba juge bazali voilà chirurgien bazali ba chirurgien pour la salle ba nzoto bani bon mon niveau ba landela Karine ba maman kolo na ba maman vraiment ba bota ba 30 40 ans bazo balanda ka Karine donc niveau Karine ezali niveau moko te ke ya mpoko nani ya te yeza ba niveau ba mbisa moto moko et ali kolo balobi Karine na niveau likolo ba mbisi moto moko skoyo autorité zobima papa Vegas soit micro et que manager koto wana attaché de presse na ninga poto autorité zobima ba programme autorité donc makamé c'est comme on déjà attend donc clip normalement aussi en kalaté et zobima pay donc bon mon abino moko bon comme au niveau Karine donc bon mon image bon mon comportement bon ba waouh là non qui se repousse en la tête na lo baso komba mabe ka ba ngomba lo ba nengwana Karine limbisa ka ata be aussi ngala bino bo limbisi yete bo senge pa ekolo po ya limbisa na bino en avance depuis kala bo landa karat hein bo ya ka to ya babino hein monite bana membre ba chinois na na biso ba charge na biso nyoso ba défenseur bon pe ba na yesu balimbisa ka suka bo comprendre to le kalonga ndengwana to Papa Freddy Vegas sikoyo lelo Karine nze mona kofi olomide mais bat balobi tisiko fallait zo ilimbisa Karine te bon au moni ba makamsusu ezali moi ba blog moi ba privé que tokena na ba détail te au moni bana mama moko ata baswani ata bazana problème mais atabana kanda mais bolingo ya la kaka si jamais bon monaka ke Karine avandi fallait avandi bandi ko lobala ba mungu boye pona bo esala bato libanda plaisir jamais donc famille ça nonka babenga bango ba kula problème était ouais oh babenga na ba naninga ya mabete quoi bonjour bonia ça va bonjour OK neni na lembi na utukota studio ça va donc il fallait nani Karine a besoin il y a barando te asuna tawana te ta eza susute akone mwana yezu batunyo so na bango bien ana batunyo so malamu batunyo so boye ba ke Karine zali na est-ce que ba projet d'avenir ezali oh makam soso lobby faut yezo balobaka trotter tokena discrétion malemi tant to moni makam vandi pou to pesi moi pema ba vivre mais tant toujours nano ba makam tu esigne mais na ninga propre bon mon abino monde niveau Karine azoke nango il y a plus ce qui est bien Karine elle est déjà entourée entourée tant on va entouré c'est donc fini. Les douces ça au côté la wapi Azali déjà entouré na bato bien maman Jackie Azali très professionnel au monité donc moi bagi la biso Azali ma chérie donc aux mon niveau ma Jackie Azali déjà na ba stratégie il y a beau kolo il y a maman malgré zo mon na té bon kitoko zo bimakaka donc azan la stratégie Karine a bien entouré na bato nyoso poto maman Jackie soit non micro li solo pe bana mambo ngo yo dévoiler secret toyoka ki Myriam 21h puis alega na télévision lobby bana membre balira Karine Mbongo mambo belé ko éclairci biso mambo le kandeni waneza archifo
bato bazolingaka mingi bazolinga bayebana ye Myriam déjà Karine mutabimisaki charge na biso bana membre to chinois ko to ntango wana te ezaki bana membre batiaki show ye moko pe Karine tarol baboboma moto to bomaka moto be sikoyo mikolele kaka na monaka ya zongi lisusu na charge biso tozotala kaka el kambo balia kambongo wana eza archifo eza lokuta parce que bato nyonso bapesaka bambongo na babimaka Karine entre temps yende mutatikala na bambongo ya Karine kanisi na émission moko ye moko alobaka ngo eza lokuta ndenge bazobake charge bana to banda kobimaka moko bana mambo bamona te invisible Karine tia bango na kisi mama nana basi babima bamisusu pe basi babima Papa Freddy Vegas payé yo invisible na sima no invisible to sima invisible to mettre le solo ya site le solo ya chaîne Stability TV ouais. Stabilité donc pourquoi stabilité parce que dès le départ ils ont déjà d'abord chaîne moko humanitaire à la base. Voilà. Pour la aider, qu'on s'aide ça dans mboka, n'engé pétro. Ou bien qu'on nous a trop social, orphelin et puis en même temps qu'on aider hôpital Moriza Bakote na bisokaka na nini na Kasavubu. Donc ils allaient là au moko et ça déjà la base moko solide pour ça ban nzambe. Mais au moment déjà niveau. Donc ce qui veut dire que les lots likambo pour Karine ça déjà marraine. Il y a makambo na nyoso. Bon mon a été bénédicté zo te pa bana mike. Tina mikolo. Voilà. Donc ils allaient au moko Stability TV et zo IDP pour s'abonner déjà. Bo sanate bo s'abonner na Stability TV hein. Bon mon a bino moko ne makambo zo kende et puis pour na ko aider surtout aussi na ba couple pour Stability TV et ça rappelle un conseiller na mon Freddy Vegas conseiller image et beauté donc tu peux se rappeler mon maté plutôt donc et le mot dans le sens que net mutenga ça net mariage dans 3-4 mois Stability TV que vous complet voilà dans le sens qu'on filmer qu'on conseille image naé na dessiner robe naé pour na zapper styliste na dessiner costume jonaé tout ça là souté makam kakao pour ne pas ça la raboyer mariage on est les caraboyer voilà innovation et ça niveau ya likolo ba benga création totale protocole bon donc comprendre que tout ça Papa Freddy Vegas donc image pe beauté donc maman Jackie la ming non ça la ming côté non parce que ton Karine ganga maman Jackie tu as la promotion maman Jackie mona Karine au malheureusement moi 12 ça peut mettre maman na ça c'est sûr maman Jackie au Gérard Karine nini ça va. Mais Karine vraiment a fille moi a bien so que ça n'a bien bien vraiment nga pena na mona nga vraiment mabe oté batu balobaka naza mona na télévision ben siko na comment mona en live donc na vraiment na mona até wow bazora mabe ya Karine donc bango na mo baza ba jaloux peut-être bango na nde balukaka ye na mabe peut-être bango na nde balukaka na makambo kalate babanda obima bango moko on a oka ba msusu ba comme kokoya koya bango mo bakilibiti na kisasa suka na ebiso bazokoya bango moko na nokoti basimbi binote bobozo ko ndikokoya o tala image ya Ken Impiana na Weranson oyo Ken Impiana zotuna Weranson ke bandeko bazotuna ba question baza bandeko bazaka na fille wana afinga mama afinga mampata Weranson alobi ba question zotuna ngeza ba question mo bête voilà image on esali ondeni ezama wa pe pasi mais kotala vraiment nde bango nde na côté na bango na chaîne na bango mais ça soit maman Jackie bien quoi ça na soit maman Jackie bien déjà bandanga na yebilango ezaka ya mafinga ya ba mafinga baba yebisanga nanu mukolonini oyo Karine babimisa video afingaka bato soki Karine afingaka mais alobaka ezalaka oyo bango côté na bango balobaka manike Gloria kofinga mama Karine kofinga papa mokonzi akufa pe ya sonam akufa na pe ya sonam bango si ba yoka Karine mukolo sa finga bango na ndenge Gloria na manike
de Kenny Pence. Je comprends pas. Donc, à ça, kilo. Mais au fait, dans mon net, c'est arrosant à l'émission. Ah oui. Déjà, quand il aura la rançon, mais bah question surtout dans la. En fait, ils ont une création donc ils ont une idéologie donc quelqu'un a le quoi n'était pas bien à griffe Versace na yo Karine. Pour nani pour otalamaka donc c'est triste quoi pour ngane nazali en tant que noko noko donc mobali nakiko ko bana ko telemana bana ko finga atako to na rando na ko finga mwana mwasi na ba niveau ozo créer kutuma kamo ya solo te ya lukuta ka pour batala ka yo mais il faut quand même penser quand même dans bas soin pété au côté de institut de beauté avant ou les cas na ba chaîne pour le babouzo ba quoi voilà fait ça maman Jacques Silis image de beauté maman Jacques Silis ça là yo voilà ngelo na oyebisa na bato ya kisasa ba journaliste bozo sala ba makamu na bino me bino surtout bozo liaka na komba Karine mais bozo continue ko critiquer bozo mona te bozo ko tia makala moto na mitu na bino oui mutaki para bino te ngano na mona Karine afingi mama moto te na mona nga Karine afingi tata moto te mais soki asa finga papa moto bobi misela biso ba image yango comme ça pe biso bana membre tolobaki bosoko pe bolobi. Et puis makamon PC les cas na ngo déjà Karine passe skiza à sala ba munyon so c'est si la si la ba bosani mais zala ka Karine te zala kande bango mutu bagenda ko sala ba réunion na bango na nanda kwa wera biso soto yo kaka monde entier monde na boba mona ngo te ponani bozo l'excellent na bino pamba na makabaka mais maman Jackie qu'est-ce que beaucoup confirmer eloko mo Karine ça vraiment numéro 1 internet à YouTube oya boyango akendo sala monde na ça image pe beauté pour Karine numéro 1 Nazali numéro 1 lo Kofi alubi ko bobenga numéro 1 wana ezali eloko koloba kutu teke okota mo mobulu bato musu baboya ko Karine za numéro 1 te obino bo wuti kuna biso to zalaka Azo continue toujours même en Europe azo continue ko cartonner azo ko continue azo kaza numéro 1 te bobi misla biso numéro 1 même en Europe même na Kisasa na Miss Africa Belgium 2020 au moment des présidentes à s'appelle na ebiga yo salaki wana playback wana lekaki ndenge nini proposition robe wana nana sala proposition robe wana signé Versace et arrive Versace ou noir wana bien signé donc ezablo moko ezwa micro yemoko Karine rolamka karaboye ala moki ndegeza passion sur limisanga ba mama na nenga mabete na respect pour na basi ya trop OK karayona magasin cheke que son bureau oponi mo pona gu oya yo olobi pona la ton tête wana mais ebi gu abato ba kozala na donc c'est Karine a commis un niveau yo pardon Karine sikoyo azali na entourage maman Jackie protocole makasi na koyeba ke robe il faut la teboy to kene boy ngam ko Vegas na bi d'abord styliste na ye na bi bon to sali to sal to to t'as to créé to contre la Versailles beta o doit s'entourer na 7 personnes capo bi mala playback voilà bon niveau pardon et là on a ngana bakisa lisusu nde ba critiquer clip na avant abe ambalo yo na promettre bino bozela clip ba osala na Kofi bino mo bomona bozela mama je kozo bombela biso ni na se wana bozela balba ya lati c'est tout rolata ko tele mama kasi parce que ba clip wana saka on a propre moyen na ye o batu ba ye bakate na mbongo na ye paysa ki urgent bala moko mbongo na ye o ya bombaka o azaka na Karine na ndaku afutela ndaku na ye biloko nyo surtout ye pe ameblango malgré pe biso bana membre to tiaka 1 to tiaka plus mais bango pe baluka bana membre na bango te bozo bango wapi baluka pe ya bango voilà poser la clip so Freddy Vegas na bino wapi base la clip oyo bazo sala na Kofi base la clip mufoza na maisha kina yo to promettre bango oyebi en fait clip au moni sur aux agents niveau poto au tala clip ba biso bon il faut au sala ba vie boy donc tant qu'on va nous en battre ba idéologie babi bon les cas rien ba les karate rien ba les cas ba Madonna kuto télématé para kuka ligonda pamba mais c'est quoi évolution au monde donc tant que le baké Karine niveau c'est qui
donc etikali kaniola je me soupe clip muso ekoya abeti pe lomo ya Gauthier ou bien nini ya mystique mais ça na cadre ya nzembo wana esengaki ndenge wana esengaki bongo esengaki alata bongo omoni kozonga koyeba liwa ya ndambo eloba na kikongo muke na tango ouvert muke na tango ouvert Maman Jackie, tu as une souka. Combien de minutes déjà? Donc, tu as une souka émission. On a dit que ces jours, ils ont 15 jours quand Maman Jackie. Vous avez ça 10 jours. tozonga kapitala tobutika koya tozonga na fin décembre kuna pe Karina na besoin na biso bon Maman Jackie to si na biso bat ba retenir ni na passage non émission papa veri na bino yeyo bon voilà papa veri na bino yeyo bomoni biso Batu, nous sommes consommer Stability TV. Vous s'abonnez massivement. Vous la clip ya Karine autorité morale. Tout consommer yango pour na nouvelle. Voilà. Parce que clip wana autorité morale. Abosani Maman Jackie Abosani, Maman Jackie Abosani. Légende. Voilà. Donc voilà, c'est là vraiment trop. Bah image bien moment très professionnel. Ma caméra c'est le cas très bien. Clip qui toko Karine pas comme sous. Qui toko. Bateau bataille au moins 2 personnes, 3 personnes. Bateau bataille au moins 2 personnes, moi dédicace. Bon bah dédicace to pesika mingi ba mbote pour ba belle sœur na Paris to bossa na te malé wa JP wante micro ma Jackie to bossa na pété ba yo izika ba tunayo si ba mama shala mama malika zaki na matanga to uti na matanga ya shala mama ba tonto kalate to zaso elongo moko na condoléances na shala mama donc shala mama oto yaki liboma Karine ya bino nyonso bambote la bino tozalaka soudé ndenge tozaka boye tozalaka soudé nde totikalaka boye soudé biso kaka soudé makasi kaka na ensemble mon panzi to alinga kota panzi to betie akoye. Voilà, merci beaucoup pour votre Bisso. Maman Jackie, Olobi. Souzi de Switzerland. Oh, to salaki na une émission to koko bossa na été. Alita Chamala ya ngo yango. Obi shala mama zangi na dia ya kufela na. Oui, kasi on to yaki, biso matango to mama ba munda ko. Oh là là. Même oui a regretté qu'il y a yeba. Shala mama. Comme tu to ngako ba déjà pour la promotion pe ya nze moi Karine donc kokali moko autorité to ça va to sala ngo kaka awa. Sylvie Mbala ya yo angwana. Mati bike galati tigresse ya yo yango wana nga mikolo yo kaka baluko moka kwa bizupe yango wana félicitations na libala na bino na Tabu na Patrick Tabu en tout cas et ça lipe bien to ça l'émission na biso pour la maman boye barake bozala toujours X-Baz yandakala l'espoir la malheur badi na Patrick Tabu bino moni donc pour ça émission B et le calme bien donc bon on a toujours l'espoir attache de tout ça nango bala kaka yaya na bala kaka chouchou miss bomolo ya ba miss ya yo pe yango wana nga mikolo lengi na bwaka kaka alita chamala yo za mai liboso na yo kati na yo moto Alita Chamala donc liboso mai sima mai na katikati moto prêtre suka Alita Chamala suka la émission pour fêter pas Freddy Nelson suka na émission il faut tout ça la gérer maman pour Jacques va rappeler maman comment Alita Chamala pour ça dans mon bible nango pour ça dans bible si obligé pour ça to limon ni kambo to bikena page kingali to bito répondre na bo Suzy de Switzerland ya yo pe yango na Suzy de Switzerland yeba koti mwana combien Suzy de Switzerland dans l'équipe à Genève j'ai répété Suzy de Switzerland c'est dans un bien franchement d'accord check voilà
Papa Freddy Vegas, hein? Freddy Vegas, donc on a mariage qui. Bonjour. Lorenzo Niboué. Mataboué. Vous m'entendez bien? Ouais. Dimanche donc, nous allons à la chambre. Émission. Bah, pour toi, tu m'as pas. Marche à qui dans moi? Kuna Suka. À Souka, côté de ah ouais. Ah ouais. Ouais. Marche à qui? Boni. Malamu zini boni bino. Kitoko maman. Boni. Malamu. Il côté. Zini kumbi. Yo makasi. Somo. Ah, quoi dire? On va aller quand le maman. Maman. Samba. Uzara mukile. Samba. Samba. Mais là, on a côté là, aux hommes. Oh, original là-haut. Oh, ben, où tu côté où? Les autres bons qui sont. Moi, j'ai mis ça dans le cimetière. Non, ici là, on malem kaka. Karine, on est là, Zoma. Ah, non, elle était Karine. Hein? Bébé d'amour. Abi, moi, j'ai dit Zoma, là, on va le suivre. Kasi moto na ye. On a biso pas. Bazala muke bavandi baolamba baolia baobeta masolo. Ko alinga kolia na ye. Azomake biso mpe mekala te vraiment. Mais il t'a fait mon monde. Il est dans bien, il est dans bien. Vous allez au Moka, donc voilà, son trottoir qui était vers mon bateau, c'est mon bateau. Bino bomu na mubi ko wana nakwa. Wana lupangu de niveau donc au foot en auberge. Mais ba tumuso auberge 500 000. Amuna rata sous billet. Faut ça la carte d'idéologie hein. D'abord il y a pour éviter comme ça la dépense en thème la vie. Ça la rappelle bien. Moi futurité pour préparer la l'avenir. Maisha qui olele mabe. Olele maisha qui fort. Karine Mokonzi. Ah, tozoya. Tozokoma. Nayebi ke ba charge na ba chino bazotungisa yo. Ekuta na bisa ibango botika e calme. Botika e calme akugani ba shock te. Si. Tozokoma ba shock te kala te to koma Karine. Sois calme, sois courage. Bana mambo ba chinois na ba chinoise. Bozala calme tozokoma tozozonga. Oso bamoni biso kaka te. Karine yo be bali na majaki. Majaki oni basolo balanga ina ne. Mais Maisha qui nana ngo bena créer que o yo na Karine Boubebani. Création de outal. Création pe tuna nga Karine mo pa no ba tuna ba bana ba tu ba yebisaka bango. Qui 500 o era makambo. 500 na ba commentaire kaka voilà. Bimana nuko ya koloba kobana no. Nga biko occupé en arrêté. Quand les Freddy a yaki liboso la Freddy a zone liboso na tikala ki Freddy a zone ki le 30 na kili de 20 c'est maman na ga bon bazo na taché kuna bazo Amuna taché. kasi so ba le 17 là so ba le 20 donc les 30 prolonge à 4 Ah oui, les 30 si là sur les 20 ouais là tu as sur 20 jours eh kala te tozozonga toya. La baronne a roulé là, c'est roulé. peut-être juillet tombé hein ma comme qui est bien Juillet. 2020. Parce que baba ka kota la 2020 na 2020 oto ya bato balwa ki on va zala la Et la baronne juillet. Elle sur la barre. Karine Moko du juillet il tient ça. Là. C'est plutôt. Désolé. Oh, Maïcha qui a la promotion. Maïcha qui confie seulement à Mounion. Combien bloqué d'amant à Mounion. Autorité morale et ce que tu as presque. Oui.
makasi Vraiment, waouh. rien à voir na voix na makambo Donc, Ah, il y a un moment où il direct une seule bio. Parce que on est sur la salle, DJ Rafat, na yema primati. le studio voilà ça ko yemba te ko le problème pour ça et ça va moi makambo Et puis studio, il y a studio après il m'a wake up na Koffi Olomide. Troisième artiste Karim Mokonzi. Oh ya ba me la mai na tonge o pe baga ba tonga na bino parce que toni salimomo esa grave chou si ba toni sa mabumu na bango ba obela kindikila na kindikila Ndikila eza kibeka. kipeka Ndikila. ndikila na Kibeka ya Kongo. ezalika Est-ce que Karine appelle non internet? on dit non tasali mokili na ye asali monde Azali number one. Bato mosusu baboya yango mabe. balalaka na mbamba batalaka Karine sikoyo akoti na 100% ti na toilette ozo mais tala no boye okomi kokota na tia motu mpaka ye namona te omonaki bebo batalaka kaka Karine atalaka Bon, un poteau hiver malin. Bah, mon été qu'on a. Azoko tala makambo. oya kisasa mama wana mama loso na mama yundila Mama Yundila. Mashaga Mrs. Congo. Tosi Ma Yundila. Ma Yundila. yundila Mashaga la Mrs. Ma Yundila. Mashaga Mrs. Mayonnaise. Ezala kikombo. Yana kikombo to no. Eliko yo ba yo. Ma Yundila. Baba Keto. yundula kaka te Donc dimanche ma chance ça on a ma défenseur. Ma charge ma défenseur baza donc télé réalité na Karine balala wana balalaka wana mais comment omona ke Karine asali bo Karine alobi bozo okima makambo na Karine kutalanda biskoto ngako tuba selimo ngana za poto awa na sotindela ebalia so moto alobi boye nga nazwi nasongiseli yango nalobi bo makuzi nasongiseli yango kidogo matata fali ayembaki na ye le monde est trop matata te basisango Oh matata. bakosisango 2020 eza Karine no balobaki akokota te 2020 tina bane wana nyonso ba 21 ba 22 23 tini polote. bawe oui. ilotia Oui. point na vie ya mwana moto Ezala. oyo ye moko akela biso na yo atie te bongo oyo akotia au 2020 akoma te N'importe quoi. n'importe quoi Et le bien en bas parisien, n'importe quoi. N'importe quoi. au 2020 akoma te bakoshishango ah chicha Alors chicha. bakoshishango Regarde maman, bah chicha, pas Nicolas ça le bakouka qui chinois. Moi j'ai compris que chinois. yama yama chacha bon chicha A commis déjà la bonne chicha. Avani, amona aolamba na yo kaka kuna achina matu. Chambiki, chichi, chonjon. Kana solo badina ngoli kizolo. Ora sono sempre di miau. Ma bibi hawo ni obadini chichi j'espère. Miau. Karine Mokonzi la baronne oyoka mihang mihang Donc il faut le voir là. Miau bonjour. Miau. Eh bonjour Hion. hion Déjà bonjour. ah hion on est bonjour Miau. Bonjour. Ah Miao. Miao. Ah poisson suivre pas quoi. danse Basi sanwe. Bongo
toa koinstale apa tofungulaka eloko wana po ekoyisa bajalo bon yokeni piano okochange te papa mpona oyozaka boyeko te ye so achange bato batale te ye so achange batale te so achange batale te tala chaîne na yo tia mokongo bavoka biso kala butule toyaka bandeke mo baza kolalaka balalaka su te basoso basoso toyesu basoso oyo bakenda oyo baliakala liboso omona ngo asenguda moto azomata cucuasa olala oyo bakimaka na se oyo baliaka bako ekala bala liboso omona soso awala kishasa olia soso te lokola petit moment lekaki awa aki na mokebo ya na winda so bazwaki soso yango place nga na telemika na obashimo lobi na telemi na obashimo nokaka petit moso abi ayo mpe na soso abi nga kuna yo nga na sutulaka nasutukelaka soso bokomona bapeti adimingo ina bukani na ngadaamakambo yango mpona bainvite baasbc ya moko ifo koyaka okomprendre bana na mike ba 600 oyebiso biso omofinga baotopepebepo baya na poto naa na makambo na nga eyebakisa so na makambo na okoleka noka na telefo bana mama esopi yo epuis moto yango ozofinga bosobolaka te obenganaka te ayebi yo te eloko te Manuela Kitoko, Chantal Bola. Chantal Bola, maman paradis. Bagro bisous de retosé. Maman paradis. Abi, on m'a Mama parti para mama. Mambo makasi. Mwasi kitoko. Ya yo salam na yo ya mwana.